kaka ba titre kaka chaque musicien mipesaka parce que le longa alanda pe ba intervention mususu ya JB loba soki musicien aye pa na yo azana talente okozwa ete premièrement na ba utaka na ba talent na ba na ba orchestre ya CC nde aye yo leader au santé que moi no azana talent ape na étoile mutu musa koza na mama na talent mais étoile ya te moi pe brûler ezate moi convainc que yo zwa ezate batu neti ba faire bazara na ba talent ya deux fois te on comprend parce que faire tia ya wenge abandana na wenge 4x4 o bazalaka kozwa mutu te mais faire ya kota wana de faire ça parmi ba artistes il faut te féliciter parce que adusola na karo ya wenge yo ndima ki quand même faire les kana wenge mais ba archive ezali tout mon affaire na concert à Abidjan nzembo moko JB azo intervenir na ba place à JB ba wera bazana na ba micro na ba Adolphe na ba Alain Pela faire azo yemba na place à JB mais bien noblesse bien mon qualité hein. Bon, viens na Blaise Boule les appels na série moko pe Sadam abeta ma kofi ya bukaka ba menu. Fait ba série moko pe amso za na ba hôpital. Amso na ba moment na ndeza passage à faire na wenge. Amso ya za la soigner na ba mbanga bukana ki. Ken. On comprend. Ken. Mais histoire est vraie tout le monde revient na cicatrice. Ah wa o Sadam c'est bazoka problème na ye. Natuna vie pe question ngoto ebité siko traitement au vieux Blaise Boule azwaka soki ezwaka combien de temps peut-être ezwaka pe ba idane peut-être na inane wana o ya kenda zo traitement nde moment o faire azalaka na kati ya wenge zo vibrer peut-être concert ya Abidjan na monaka faire azo yemba na podium vieux Blaise Boule azalaka na podium mais anate peut-être azalaki azo zo ba soins médicaux OK attends on en dit peut-être na ndenga mabete vieux Blaise Boule aza quand même leader à monene vient na nga des fois ta bimisa banzemba danger net balika la moto Blaise Boule bimisa ba musicien même ba orchestre na poto abimisa mutu net petit reggae no atika biso que son âme repose en paix OK ozo comprendre vient na biso Blaise Boule atia club wana masola Saint Valentin OK que même olobi na yemba ka danger même olobi na yemba ka so ndeni longola nzemba Saint Valentin Blaise Boule atia koloba ke non Blaise Boule abi ndeko na biso aleka kuna te côté wana na koboya yango parce que ba archive ezoloba na place à faire ba archive eza OK après ça a été joué ngo est-ce que déjà Sadam pena soki abeti si okota pena okota pena hôpital ya ba mois te mais ya ba année peut-être ba période wana peut-être OK ça va